kuna ba critère na mela omoni ba critère yo destin mibali wana mbani afaza vimba boye mutuka boye comment ngo kaka na papier to beta ngo liso na biteni otimbara teke biso to okende déjà bano amike ba oya makasi boni boy fona lo bomba la combien yo pona ka ko couple na simba te to ndimi bongo biso za ba couple simba te continuer ko tula oko tula bien kuna ba critère na mela omoni ba critère yo destin mibali wana mbani afaza vimba boye mutuka boye comment ngo kaka na papier to beta ngo liso na biteni otimbara teke biso to okende déjà bano amike ba oya makasi boni boy fona lo bomba la combien yo pona ka ko couple na simba te to ndimi bongo biso za ba couple simba te continuer ko tula oko tula bien kuna ba critère na mela omoni ba critère yo destin mibali wana mbani afaza vimba boye mutuka boye comment ngo kaka na papier to beta ngo liso na biteni otimbara teke biso to okende déjà bano amike ba oya makasi boni boy fona lo bomba la combien yo pona ka ko couple na simba te to ndimi bongo biso za ba couple simba te continuer ko tula oko tula bien omoni moto alingaka kozala na raison na makambo oloba aoloba ba futilité o moto akoloba na kati ya bato te aolinga azala na raison na kati ya futilité motivation elingama mwa te. Il y a des fois il faut aller en tort et puis savoir t'excuser face au public au Seigneur pardon reconnaître père qu'ils a eu ça ni biso surtout tous la même problème là même moi et en a bolingo et en a vie normale et en a famille au sali erreur mo bosser mo s'excuser excuse-toi abino na kati ya bolingo boya na bino excuse tribunal metu ko sona dispute belé incompréhension na et là ta mo sou mo limo te ba te zalani. Le gamo est simple, on comprend de façon moninga lobby tout fond les bateaux qui bien noté. Tendance à avoir raison dans tout. Motivation et jugement té, il y a tribunal té, motivation et sika au long la tâche na lisu na pour que l'on la baninga. Petit ka oloza na raison bien na kati mambo. To moni muto ngaka kozala na raison na makambo oloba. Aloba ba futilité o muto oloba na kati ya bato té, alinga za na raison na kati ya futilité. Motivation lingama mwa té. Il y a des fois il faut aller en tort et puis savoir t'excuser face au public au Seigneur pardon reconnaître père qu'ils a eu ça ni biso surtout tous la même problème là même moi et en a bolingo et en a vie normale et en a famille au sali erreur mo bosser mo s'excuser excuse-toi abino na kati ya bolingo boya na bino excuse tribunal metu ko sona dispute belé incompréhension na et là ta mo sou mo limo te ba te zalani. Le gamo est simple, on comprend de façon moninga lobby tout fond les bateaux qui bien noté. Tendance à avoir raison dans tout. Motivation et jugement té, il y a tribunal té, motivation et sika au long la tâche na lisu na pour que l'on la baninga. Petit ka oloza na raison bien na kati mambo. To moni moto ngaka kozala na raison na makambo oloba. Aoloba ba futilité o moto oloba na kati ya bato te, aolinga za na raison na kati ya futilité. Motivation lingama mwa te. Il y a des fois il faut aller en tort et puis savoir t'excuser face au public au Seigneur pardon reconnaître père qu'ils a eu ça ni biso surtout tous la même problème là même moi et en a bolingo et en a vie normale et en a famille au sali erreur mo bosser mo s'excuser excuse-toi abino na kati ya bolingo boya na bino excuse tribunal metu ko sona dispute belé incompréhension na et là ta mo sou mo limo te ba te zalani. Le gamo est simple, on comprend de façon moninga lobby tout fond les bateaux qui bien noté. Tendance à avoir raison dans tout. Motivation et jugement té, il y a tribunal té, motivation et sika au long la tâche na lisu na pour que l'on la baninga. Petit ka oloza na raison bien na kati mambo.